Merci mingi Mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Nayebi ete makambo oyo uti koloba Mama Rosalie olobi penza makambo ya solo. Mais loko na kosenga pe na bandeko na biso ba Congolais et surtout na ba papa. Ngai natikala jamais komona awa na poto okomona soit ba Ivoirien, ba Sénégalais, ba Guinéen, ba bikolo mosusu. Natikala komona nanu teta bansi na bango soki problème ezali ba ya liboso ya caméra ba bandi ko loba loba ko finga finga basi na bango ba miyibi boyo te. À un moment donné pe eloko wana ezalaka te. Ngai nazali papa na ebiete na koki pe kozwa par na bino. Mais ezala ba côté ba point mosusu pe na kozwa par na bino te. Parce que biloko biso tozali kosala ba papa lelo na poto tango mosusu pe ezalaki ba biloko nde basi mbaboye kosala ngo kokima liboso ya caméra pona ko banda koloba ete ah non ndenge ezali wana ba papa kutu boyego mais ekomi ndesko biso mibali tokomi kokende na ba liboso ya ba caméra pona koloba tokomi neti basi ndeko mobali na mokili soki omoni ke ozwi défaite il faut qu'on dima. Koyoka sonite, il faut qu'on dima. Pour être mi bali mingi na ebi yango malamu. Balinga qu'on dima ba défaite te devant basi na bango. Comment yo papa mobimba? Ndengo zali wana. Oebi ke mwasi na yo ndenga zali wana aza quand même nzete te. Azali pe quand même. Ata kutu balobi kutu nzete. Mais ezala kutu ata niyama. Bomona kayango tango bazako tala tana ba documentaire okomona ete nyama soka zako linga ko sala rapport na muninga na nyama bomona ka ndenge nini azaka na réaction. Mais comment yo papa oyebi kutuke osala kana ope lo côté wana pona mama tango nyos tu mama zako mona neto ndire ba malheur nyoso ya mokili ezali kolona e po ete koka ko satisfaire yete au lieu pour vendre nier yo wana ke liboso ya caméra ah ba mama ya poto boye mitu makasi miyibi tendeko eza pena batu mosusu bandeko lelo pendenge bazali na ba poto bazali wana pona nini po ete tango azalaki na mwasi aibisi mwasi ka non omoni ndenge nazana eloko te tovanda kaka soki nzamba sungi na kosala ba geste ekomi ete nzamba apamboli po akende kosala geste ndenge alakaki na mwasi ah ekomi bangambu ba midi à 14h ah yo pekaka makambu kaka ya nini olingi kaka ba makambu pressé te eza ba makambu pressé te ndeko mobali honorer parole na yo mwasi nyonso tu na mokili alingaka ete ata aza na mobali na ye mobali azoka moke mais moi ça azalaka na besoin ya moi honneur osali geste te pa baparent na ye po ete bato bayebake abali voilà eloko basi bango balingaka yango wana ndeko yo koya makambo kutu ya kote ya chambre ozo kokoka kosatisfaire mwasi na yo te ekoma mpe mpona kosala geste mpona mwa moke mpona makambo ya libala oza kosala te. Alors ata yo moko ndeko eza na basi mosusu kutu okomona ta mosusu mobali nano azwi te mais ntango azomona bon tovanda kaka mpo nayebisaka bino ntango nyonso bandeko bamama na biso congolaise e awa na poto bandeko bazaka na bango na problème te soki kaka yo mobali oza kosimba mwasi na yo bien makambu nyonso tu ezokende bien bandeko atoganyaka 50 € par mois okomona penza mwasi ye moko akoloba bon papa oyo wana yo oganyaka na moni eza moke mingi bonga na moni fo na telema mpo nakende mpe na complete mpo ekokisaka salaire na biso parce que mwasi so baza na bolingo na yo bandeko mwasi akoki kotala de gauche à droite te bino moko bosalaka kaka makelele ya basi na biso apoto boye soki bamusicien baye baza kozwa basi na biso mais ezalaka foti ya banani bandeko ngana namoni te sika mobali oyo azali konyata mwasi na ye bien kobaba aza kobaba mama na bana aza kokomisa na 7e ciel
kena okake mwasi wana aza kotala lisusu libanda parce que ngai moko na yebi nga na sina surprenant akotanga kombo yango yote me na sina surprenant moi basi na basi esika mo baza kosolola ba masolo mususu aza kobetela bango kaka moko na bango aza kobetela lisolo ndenge nini papa na bana na ye asalaki ye ba makambo bandeko il fallait voir bazalaki 5e wana zo beta lisolo 4 baza koyoka il fallait voir 4 femmes wana ndenge bazalaki plonger na kati ya lisolo bandeko ozomona penza ke nga na komi place yango mais muta remarquer ngai te ponini bazalaki plonger na kati ya lisolo ko mona ete basi na likambo ya lisolo ya kobaba ndeko muyini akoko kota même na ndako ayibi biloko nyonso mais moi sazo nga lisolo ya kobaba po ete wana ezalaka penza capital pona bango bandeko na ya penza na bimi boyoko naoki kaka ndenge baobeta ba masolo ba remarquer nga te na jusqu'o na pousse na sali na bomba ni na moi kwen mokubu nazoka ndenge bazobeta nde na ekotala na bia donc ba mama problème na bango ezalaka ke biso ba papa to satisfaire bango penza na ndenge ekoki eza na basi musu na poto ya bandeko komona mwasi kitoko mokomona kaka mwasi wana azalaki elongi ya mawa bino bokanisaki problème na famille beni te mwasi azokanisa mobali na nga koka kokomisa nga ata na 2e ciel te me bamibali ya bongo mpo basalaka rien na mbetu bandeko baza minokwawa bango nde so baye liboso ya kamera koloba me oyebi ke bamama na biso congolaise il faut ya moto betela bango maboko po eza na basekele mususu ya biso bapapa o bango babombaka na bandi soki basekele o bamama babombaka ko soki ezalaki ntango mosusu mibali ya poto ndenge na komomona bamibali mingi ya poto balati bajipo bakomi neti basi koloba neporte ko liboso ya kamera ntango mosusu bango balingi bakima mbangu bakende koloba soki ezalaki ke nzambe asalaki ke basi nde il faut basatisfaire mibali ke na bandenge bamibali bazosala ke bazokokeloko te soki ezalaki mibali balingi bakima mbangu mpo bakende loba basi wana kutu bazosala rien boye mais bamama na biso baza koprotege biso mingi ndeko yango na tolobi boye ezalaka malamu mingi soki oyebi ete ozali na mwasi na yo na ndako lingaka dialogue ezalaka bosololaka pe ndeko elingi koloba teke soki mwasi na yo aboti mwana moko bie mwana mibale okoma omona ete o bolingo enoni te kuta pa bamindele tomonaka ete tanke bolingo bana baza kobotama bolingo ezoya su makasi me pa bato mwindu soki bana babandi obotama bolingo ekomi kosila o bolingo ya ndenge nini mobali mobimba komona aza na matonge kuna aza komela na baninga aza kotonga mutu mosusu te maza kotonga kaka mwasi na ye ya ndako vraiment yango tozoloba babiere yango oyo ya nganda bamatonge kuna batielaka bino biloko nini na kati oyo bamibali bakomaka kotonga meme bamibali na basi na bango na kati ya ndako mwasi azali mutu aza kobomba basekele na yo mwasi azali mutu oke oyo azali neti ange gardien na yo parce que mwasi ndenge azali wana soki alobi aboma yo eza je moke ata na nzela ya cuisine akosala yango mwasi soki alobi ke alekisa yo mbeka akosala yango me toyebaka mpe korespecte bamama na kati ya ndako okomona mutu mosusu na kati ya bandeko naza koyebisa bino ya solo nge eloko esala ngai mawa namona deja mobali moko tata mokolo mobali monene na matonge aza kobeta lisolo ya mwasi na ye aza koloba ndenge nini mwasi na ye aza mosoto kati ya nzoto ya mwasi na ye aza kobeta yango na baninga nde baza koseka moko kutalobi ya mosher soki boye changer mwasi ye mpe mobali yana akoyoka yango neti fiera bien bon en tout cas mpona makambo wana nakotala yango nanu sino te mosher wana raison yoka nanu raisonnement ya mutu alors que soki totali bien basi ya bongo oyo mibali basalaka bango boye bango nde bamonaka mpasi mingi mpona mibali bandeko mibali bolimbisanga ntango mosusu bokoloba ete ndenge nini nazozwaka part ya basi naza kozwa part ya basi mpo ete bandeko ifo boyeba yango sa bamama na mokili oyo
ata lolendo biso bapapa tosalaka tokosala yango te yanga nalobaka ete soki nzambe akelaki mokili oyo e tozala kaka biso na biso mibali donc ezala kaka biso na biso mibali nde olingaki omona ete tolingaki tozala méchant koleka même balion parce que tozalaka wana ko okomona ntango mosusu ozalaki na kanda likambo moko boye ntango oya na ndako mama apese yango azongisi yo na tension normale yango wana bandeko toyebaka korespecte bamama ngai nalingaka bamama mingi mpo ete nazalaka na aire moko boye omwa ntango mosusu soki problème moko ekomelinga nazotala ndenge mama okomona komaîtrise ngai azongisi ngai na po esika nazalaka okomona tension na ngai ezongi normale yango nalobaka te nzambe merci na ndenge okele opesaki biso bamosungi mais moto yo mobali ndeko mobali yo moto negligeaka mwasi yo moto ofingaka mwasi na yo moto omonaka mwasi na yo eloko pamba se kozali moto te mwasi azali eloko bakoki kosakana na ye te mwasi azali moto oyo il faut koyeba ete sa mwasi na mokili oyo pasi na pasi ndeko nazali koyeba so sa mwasi na mokili oyo pasi na pasi nayebi meme baninga na nga misusu mibali oyo baza na basi te ndenge nini bazalaka okomona asali mosala na ye ti fin du mois akangisi mbongo okomona ke azosala meme programme olia aluba te asala ata programme ke mbongo wana akangisa mpo abala ata mwasi na Kinshasa mwasi eya no mais azosala programme okomona mbongo wana azotya pembeni yo okanisa ke azotya yango pembeni mpo atindela bato ya Kinshasa te ezali programme ke mbongo wana mpo akendeke nango na vitrine asala penza programme donc a calculer déjà programme atali moins ndenge ezalaka a calculer programme 25 asali yango 25 wana fois 30 ayebi ke chaque jour akobanda kokende po abanda kokende kobamba kuna na vitrine tala nanu bandeko ata bino moko